bonjour les miens, bonjour la famille. Bonjour ma famille du cœur. Joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde. Bonne fête de fin d'année. Vous souhaitez un bon appétit. Non, les kitoko. Non, les moi. Vous avez un bien de nama dang. Oui, dang. Nama fofunga linga mo fufa mulutu. Fufa mulutu, hein? Fama nyoko. J'espère que vous allez bien. Ngana bisara bino émission na sera la signification na ça na olia boy. Bino boza boy ka pourquoi na olia. De toute façon toi même ko ba fête. Yo pe na ça ma olia service traité la providence. Musa na ngeza musala olia ta na zolia ko teninga rigueur te pona ça ma olia. Musa na ngeza ma olia. On a la moi 20. Moi 20 de Bordeaux hein. Bordeaux rouge. Vous souhaitez un bon appétit. Balo baba kuja kuimpa koleza bien. Eleka. Eleka moko suka. Eloingi ya kolia. Donc, na viande ngele sa fufu. Suka. Foi rago. Tu? Musana ngamba bani tuza musaka kolamba boyebi. Muteti ngo batake na mnogote hein. Bon appétit na bino. Bon appétit. Tolia to solo la. Ngana ko ba sentiment na ngana kolia. Bino po ba sentiment ni ngana oyo kam. Vous faites que tu as Q. Q et quitter. Moi pile on a peur. Et ça moi ma camp. Ne ba mama bangala ba so ba olamba. Assaisonner et puis blocoté. Assaisonner ma mukili kilité. A cheka pile ya vert rouge. Akangili kasa. A chengolo na kati. Bon tanga ofungule rapimbo. Il est cute. Bonne année. Bonne année 2023. Bonne année. Bonne année 2023. Bon, c'est la tozo solo là. Même si c'est une année. Na kolia raboué. Il est cute. Nous sommes un petit tezo à pétolia. Nous un petit tezo à pétolia. Un peu de vin. Pour le cœur. Pour l'appétit. Kolieza kitoko. Enga sa mambolia. Service traité la providence. Nous avons besoin de ban. Vous hésitez. Tes meilleurs vœux. Na batu nyonso balinga mama Elia Nitu. Na batu nyonso baza abonné. Na benga bino ma deuxième famille, ma famille du cœur. Meilleur vœu na bino nyonso bonne année 2023. Meilleur vœu. Joyeux Noël. Na bandeko nyonso baza abonné na Elia Nitu TV. So na oza abonné te ndeko na osenga na osa abonné na Elia Nitu TV ko bossa na te activer cloche de notification. Chaîne comme mibale. Elia Nitu TV na chez Maman Nitu TV officiel. Donc on a deux chaînes. Nous avons Elia Nitu TV, nous avons chez Maman Nitu TV officiel. Joyeux Noël.
Bonane. T'as vraiment la publicité. La télévision, ça prend l'année. Pour bosser ma bilote. T'as vraiment la Coca-Cola, on t'a fourré les mettre. Et puis, ce pour ceux qui sont Coca-Cola. Il y a un mamie, il pas zolia, foufou na viande. Et puis, ça va pour ça, ça n'est au léa. Voilà. Bon, on a allié. Même si bien pourquoi naza kolia. Nalé kapuna na nzalate. Nalé parce que mon salama il faut allier. Pas bilé ya molimo, bilé pe ya musuneza important. Voilà, nous avons baké kolia eza bien, il faut polia bien, il faut la bonne santé. Kolia eza malam, mais faut santé na yo eza vraiment malam. Ah, tu as déjà le 27 décembre 2022, tu le as 5 jours pour to banambula esika, tu kota na 2023. Yango na yeko so na ba maman, na ba papa, na ba ninga bandeko nyo surtout o bozo talanga, o bozo abonné na Hélène Nitu TV. Ceux qui posent abonné te ke zamba ya liboso. Kende ko s'abonner au kuta awa na Hélène Nitu TV, to za vraiment la makambo ya kitoko. Po mutu olia, mutu omela boy. Pe olia, il faut mutu ozala en bonne santé. Parla na nkolo baboy. Mbula yango esile. Souvent biso to ba africain te to ba biso ba congolais po to lo ba na munoko o ya biso to ba makambo na biso ba congolais. Souvent biso ba congolais to lingara okende ko sala ba bilan de santé te. Bilan ya santé to lingara te. To vanda kaka ndenge wana, ovandi na yo ndenge wana, maladi mo esi ekoti na nzoto, maladi evandi na nzoto, jo ke no mona munganga biso ke maladi o esi ume na nzoto. To banga kapoto kende ko sala ba bilan de santé. C'est très important. La famille, bande ko bozo talanga, bilan de santé pour mutu olia bo moninga na lié na sisi na sani na silisi na bilo yaki na sani. Pourquoi? Parce que na grâce en Zambé naza en bonne santé. Voilà pourquoi na lié na melipe na venanga, na lipe viande na ngana fufu na ngama nyoko bien pour na santé. Yango na ngeka ko interpeller ko yebisaka na bande ko botala kanga o boza na katia. Hélène Nitu TV, to ba oyo pe bozo s'abonner na chez Maman Nitu TV officiel. Mbula tango ezo banda boye bandeko. To kenda katoza kana force na courage. Ya kokende komona médecin. Okende komona médecin yo moko senga médecin, loba na médecin salanga bilan de santé, na yeba santé nanga soki eza ndenge nini. Parce que toza na ba maladie cachée, ba maladie musoza na kati ya banzoto na biso ebatama. Soko selbe examen te mo yebezate. Tout le monde a mon attend mususu mutu abeli ndeko abeli vraiment aki ko sala ba examen na ye ba bilan asala ka ba bilan de santé na été ayebika naza na nga bien natangolaka naliaka na melaka na za bien. Alors ndeko wana fièvre salié tant fièvre salié aki ko mona médecin ba sala ba examen ba kuti ndeko aza na cancer ateka na 3 mois de vie, 3 mois ya ko vivre. Yango wana na ko solo na bandeko nanga obolinganga obotala kanga ko interpeller o pe bakenda déjà ko sala ba bilan. Félicitations na bino. Mais o bozaka na courage te, ozana makasi te ko sala bilan de santé na ko senga na bande ko foko kendaka ko sala ka ba bilan ya santé na yo, ko yeba santé na yo eza ndenge nini. Siko mutu tango ki ko sala bilan, babi otikeli na 3 mois de vie, moyen ba traiter o lisusu ezate. Or ce qui mutu ke na yo avant, ba sali yo ba check up, oyo nani wayamba bengaka ketchup. Wayamba bengaka ba salo ketchup. Menga na ba ketchup te, check up. So basali ba check up. Batali santé na yo. Okokoza na maladie mo quelconque. Okokoza ta muso za na diabète oye bakapete. Pour to za na diabète à type 1 na type 2. Okoza pe na diabète o miyebite koza diabétique. Pona obela kate oyebite ke diabète eza déjà na kati nzoto na yo. Ba cancer epai, ba maladie ndenge na ndenge.
biso ba congolais to lingaka penza okende mona ba médecin te pona kosa ba bilan santé tozaka na kobanga faut to longola kobanga parce que soko che kobanga moye ba santé no ezati soko longoli kobanga okeye pa médecin asala be examen akuti oza na mwa kokoso médecin akokoka ko soigner yo akokoka ko traiter yo posa nini okoka kobika. Mais si on a déjà maladie, nous est avancé, moi va traiter yo ezate. Yango to komaka biso ba to mwindo. To mona kaliwa pona congolais. Le congolais mona kiki mutu ko kufate. Mutu fa vivre éternellement. Oui, esprit est vivre éternellement, mais nzoto te, nzoto mutu elembaka. Atako tozana poto. Balobiso motozo kende musala na âge à 65 ans il faut tika musala okota na retraite opema ozati mukoliwe kwa kozosa nini okende. Ce n'est pas pour rien mondela sala ki retraite il faut ezala pour nzoto elemba kiza nzoto yana bato musuba banda ko sala na âge à 18 ans ba musuba banda na âge à 16 ans nzoto eza nzoto elembaka biso liwa biso ba congolais tout monde raso moto akufi moto akufa te. Pour nani moto akufi il faut ezalaka bandoki il faut ezalaka baleye nzoko oza déjà na maladie moko na kati na yo tala moto aza déjà na cancer ba fièvre eleki oke na hôpital basala yo ba examen baki okutaki moto aza na cancer atikali na 3 mois de vie après bani bandoki penza baleye bandoko na biso bazaka bandoki batata mwasi na biso bandoki ndoki nini yo moko za ndoki avi na yo parce que toza na mboka mondele apesi biso ba possibilité belé kokende so ya bilango ko futa pe eloko moko te mais congolais ko banga congolais tshaka ko banga liboso congolais na ko banga sakana te congolais ko banga malamu kende ba biso maladie oza nango ba soigner ba traiter yo ke oyeba ngo ka otre na 1 mois to tika na 2 mois et ça vraiment important bandeko yombo moni ke na yepsi ke na za ko lia pourquoi na zolia grâce à Nzambe dire merci parce que santé za malamu na zolia mutu muso ko za kemikono za na petite ozo kokolia te mais maladie mo za na kati na yo kone batami oyo mo oyeba ezate mutu kokoyeba mo za ka minganga ba pare nde kokoyeba soki ba sele be examen nde ba koyeba ke mutu yo ana maladie songolo pakala mutu za ko déranger biso to komo beko na ka bandoki o mona mutu zobela anga ye baloki ngaye bandoki baloki yo te. Pona ni kopesa bandoki pouvoir ane wana bandoki bongo ndoki te ndoki pa aliaka moto libota na ye ndoki aliaka moto ya balabala te moto ya balabala yebi famille te motu te makolo te misu te matoi te zolo te akendo lia motu non ndoki aliaka moto ya libota na ye nde o ndoki aliaka ndoka kokendo lia moto ya libota mosusu ta kolia ndenge nini ekobana ndenge nini bokendaka na ba hôpital mutu kene na hôpital sala bilan de santé yeba santé no eza ndenge nini mutu musu pa kene na hôpital bazwi ta musu aza na diabète mama na ngai diabète o bazwi nga nango eza kaka bandoki congolais aza na diabète ya kobwakela congolais aza na sida ya kobwakela congolais aza na cancer ya kobwakela donc ba maladie wana esalama kaka po ezwa ba mindele po ezwa ba africain mosusu mais ezwa ba congolais te. Vraiment congolais soko azobela angaye naza maladie nazobela ndenge nazobela boye bandoki bazoloka ngai liwa eza naturel Yesu masi ya mwana nzambe kuta kufaka malgré c'est quoi mais il est passé par la mort pe ba tchena sa mabele mais mabele koka ki était poza ki sa azaki mwana nzambe ya mwa bimaki na kati ya kunda mais muta salama botama akola pa kufa mais biso congolais te na fin de l'année awa mutu nyonso akibeli na prière même prière maintenant ni pasteur ce qui nous mwana no médecin ata na santé na yo oui nzambe ndi abikisaka soko za na foi nzamba ko bikso eza ya solo mais nzamba boyi te mutu amela kisi Bartimée tango Jésus Christ banda ko leka zaka na Bartimée hein so na bosa nité zacheto Bartimée na bosa na ngai zachende mutu amukuseti na bosa ni Bartimée na bosa ni bozo ngande bozo la mokaka mutu abande ko mona te wana tango ayokaki Yesu azoleka na balabala ke Jésus azoleka sauveur moko azoleka mobikisi mo azoleka asenga ki ba memaye epa ya sauveur est-ce que Jésus Christ azalaki Jésus asalaki nini azwaki mabele
abwakeli yango soyi ekomi poto akamati apakoli na misu ntango apakoli na misu abikende kosukola elongi na yo ntango asukolaki elongi mbala moko amoni mokili eza nde boye amoni ezaki nini ezaki traitement ezalaki traitement Jésus azwaki mabele atia yango soyi na ye ekomi poto apakoli ye na misu abiseke ndo sukola misu ntango asukoli misu na ye emoni ya ndenge moko mpo moto soki ozobela kendo mona médecin koyebi so non kisi oyo ebongi na Doliprane te ekosila te oyo ebongi na tramadol mais la tramadol moto ekosisa oyo kisi oyo mais la tramadol ekosisa oyo kisi oyo na Doliprane okende te akote so kisi oyo ezosenga kaka dafalgan bazochanger yo nini traitement bazochanger bakisi toza na bahabitude ya kokende komona baminganga leli tozomona bato bazosala AVC mais AVC utaka deja na bamaladi mo eza na kati ya nzoto ozaka trop soucié ozaka na basouci ebele soki basouci eleki yo mingi na mutu yo moko moto koprovoke AVC na yo eyaki kati mosisa ya mutu ekataka mosisa ya mutu mpona nini osurcharge opesi mutu na yo poids moko oyo eleki makasi mosisa mutu ekatanaka te ekatani me na biso ezala kaka bandoki donc bandoki baza partout Congolais amonaka ndoki partout esika Congolais amonaka ndoki mais pourquoi mondele azalaka bongo te bamindele baza na bamaladi incurable baza na bamaladi ebele ya ndenge na ndenge mais mindele bakangaka bandoki te bamindele baza ebele batambolaka na bapoche oyo bazosala pipi na kati ya poche bakangaka bandoki te do bandoki bazalaka mpona bacongolais kindoki esalamaka mpona congolais alinga kondima maladi te osala examen oza na maladi te eza kaka bandoki donc vraiment oyo kaka mpenzaki eza matro tozovanda na mboka poto tozovivre na mindele il faut tomeka mpe kochange tozopema mentalité na bango donc liwa esalama mpona mindele esalama mpona baafricain mosusu mais esalama mpona bacongolais te mpo congolais soko akufi babeti kusikubota babeti kusikubota ndenge aza wana bongo mindele ntango balalaka balamukaka te nani abeta bango kusikubota mais eza kaka na congolais soki moto alali alamuki te babeti kusikubota congolais kaka mort naturel ezali mutu na sa pongi nzamba apréféré azo mwana na sa pongi akende ye mais na congolais liwa non liwa esalama mpona bacongolais te soki nzambe atiki yo obanda mutu akola ti okoma 100 ans 150 ans okoka te okoma osala na biloko nyonso to babesoin na yo na nzoto osala pipi osala donc bato mpe bakolemba yo moye bato basalisa aire nyonso eza te mona bato balembi yo babaye na bango kosalisa yo obandi soki kosenga liwa moto ebongaka kola o 90 ans soki nzambe ayekende na yo po okikisa 100 ans na mokolo ya lelo ezaka facile te mwa mokili nazalaki nango topartage yango wana ya kolobaki bandeko toyeba kosala bilan ya basanté na biso komonaka bamédecin atala santé na yo oza na problème nini okoza na mwa maladi moko bo soki badetecte yango avant bakotraite yo tozala na bizaleli na biso kaka te touta nango na bled kaka likambwaka ndoki décembre oyo bato bakimi na église nazokima bandoki bazoboma ngai bandoki bayeli ngai bango yeyo balingi baboma ngai ndoki mpenza eloba nango ata mystère siatula satan mpenza ale ameli yo patondi yo kobunda na satan soki oza na vraiment na prière kati na tokobunda na satan boti kokoselaka bandoki makambo waka mama touti hôpital balobi cancer wana atikalika na 2 mois oza kindoki te kindoki eza nde yo mutu okenda kosala check-up te okenda komona médecin te osalaka bilan de santé te odétruire santé na yo moko osa nini obomi santé na yo donc yo moko nde oza ndoki ya vie na yo tobanda koyeba koaccepte mpe makambo ndenge mindele baacceptaka yango bamindele tokuta bamaladi mosusu bamindele babelaka biso bato mundu tobela yango te me biso tozaka kombo ya motu kaka ndoki mutu boye azolokanga akoloka yo ndenge nini mutu akokoloka eza mwana mama no na tata na yo mutu bomelaki libele moko o papa bino akendeki na mama bino daga bomi place moko parce que bozosangisa makila kutu na hôpital
makila kutu soki ngane naza boyo naza na o positif yo o positif ndaka baka makila pa bato nyonso omona moto aza na makila A o aza na B bakotia yo makila wana te po makila kokani te koma kokosela ka bato makambo bandoki bangi balianga bon ndoki so lia na famille na yateli bato kolia za te kolia kaka yo te il faut kosalaka ba examen koyebaka santé eza ndenge nini kongola koma kaka ndoki komona kaka ndoki partout na moto famille na yo tozokomisa ndoki na ndenge nini moto akozala ndoki noza moto famille na yo so bomela libele moko bouta na ye na koko moko boza bandeko ya makila le sang makila moto boana makila moko te akoki kolia yo te po aza makila na yo te bandeko tolongwa na kati ya idiotie loba nango ata ndeko na ngai nani jeune frère na ngai de choses de nard tolongwa na ba idiotie wana ya kokangaka bandoki de gauche à droite surtout ndoki moto famille na yo kokanga moto libanda ndoki te po aza moto famille na yo te boza makila moko te akoki kozala ndoki ya vie na yo pe te boa makila moko te boyebani kaka lelo na lobi moto akoma ndoki ya famille na yo aloka yo te moto aloka kaka moto ya famille na ye okende oluka moto libanda eza kaka biso ka nde to bapense kaka yaka bapense ya malamu te mwa mokele ngai topartage yango wana fin de l'année yango ekoki soki nzambe asongi dans 5 jours tozokota mbula ya sika joyeux Noël bonne année moto nyonso atelema akende komona monganga basala ye total mamuchala na otalaki émission mo ya mamuchala mona question na ma réponse en paix mamuchala mona lobi ye moko na monoko na lobi ke nabelaki sucre mataki nga kutu etushaki nga na lisu mamuchala mona il a dit ça yabi nabelaki sucre matinga etushe nga kutu na lisu nga moko na monaki émission wana siko sucre wana ekangaki etushaki na lisu akaki ndoki yango banda azaki moke akangi ndoki te alobi kake nabelaki sucre mataki nga ekangi ekozwanga ti na lisu elakisi ndeko kei na hôpital mona monganga mpo na santé na yo eza très important onaki nango koswana bino mpo na lelo yango wana que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anobariki tata nzambe kalusakuma nzambe anobenishane bana betu bonso bisous bye bye